ya Congo, cessez les faits ezalité. Bitumba ya Congo, cessez les faits ezalité. Bitumba oyo, cessez les faits ezalité. Bitumba oyo, cessez les faits ezalité. Bitumba na Rwanda, 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 cessez les faits ezalité. Bitumba na Bandoki, cessez les faits ezalité. Bitumba na Bandoki, cessez les faits ezalité. Bitumba oyo, cessez les faits ezalité. Bitumba oyo, cessez les faits ezalité. Nazali ne sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois la abonné na biso ya Océan du Congo. Vraiment ndenge bozali ko s'abonner massivement, que Dieu vous bénisse. Pambate tutikali kaka na 100 ou quelques miettes potoko mana 11 000 abonnés na yebi ete vraiment tokoko mana 11 000 abonnés avant le 12 juin. Pambate tokoti na sanza ya anniversaire nanga le 12 juin ezali bongo mokolo oyo ngai pe na botama na yebisaki bino tozali penza kaka kolandana na yebi ete na babone na biso tokokokisa ta 12 000 avant le 12 juin po ete ekokana 12 mokolo Océan wa bino abotamaka na X. Bandeko balandi vraiment merci na bilo pe bozo libaku ya kotala l'émission du début jusqu'à la fin. Ndeko langa tala ke émission du début jusqu'à la fin. Likez, partagez ba suggestion et kozala bongo penza malamu. Bandeko na ngai mayeza ko bimate la République démocratique du Congo. 2 jours étoilés kozala na maite. Moi to lia motekialité moi to sokolanzo toilette to komo ko kosoma mai ya basache po ete tombe kata komi pangusa po ete to ya liboso la bino. Tala modèle au Congo za Congo. Na bisika musu basali sanza bombama ezalite. Aussi longtemps na beaucoup na bomo e balobi la biso l'eau c'est la vie. Tala na kati ya RDC mai ekoma bongo kozangisa biso bomo epamba te. Toali na mai ya komela te, toali na mai ya kosukola te, toali na lolenge te minoko kolumba biso solo. Donc okokendeka kosombi mwa lipa obukuti bongo po ete obo masolo ya monoko po tango kosala échange la moninga ayoka pema ya mabete. Tala bisika oyo Congo et komisi ba imboka. OK, mai ya malonga ezali bongo na République démocratique du Congo, mai oya malamu etikale sikoyo bay occupant. Ba o balingi Congo te balingi baza ba bénéficiaire ya mai na biso kasi biso moko bakolo tozanga. Nini ezali koleka po ete tozanga mai. Bakambi ya régie des eaux bozali wapi. Nini ezali ko salama po ete njili etindela biso ata mai oyo ya mosaka o botindela kabiso te. Nini ezali koleka bandeko bangai na uta ko sola ba plongeur moko ba plongeur wana balobi bango bafuta makate. Donc bango bato bazwaka risque ya ko plonger na mai ya ko ko fungola ko soigner ba cuve wana ya ko kele ko kotaka kolongola ka basalite ko bima me bango moko bazali ko futa mate. Félix Sama o ezali misala la yo esengeli okota okene kolandela ete peuple congolais bazali bongo na maite. Sama nini ekoleka Félix nini ekoleka kala kaka bande ko balandi lelo na lingaki penza to solo la poto ye batina likambo la biso baki ngala zaka na bokundoli pona ko éveiller conscience ya peuple congolais akoma responsable ndenge ete émission na biso ezali Tolobela Mboka Congo ezali epai to analyser ensemble epai auto sala éveil patriotique éveil à conscience tozali ko mobiliser ko sensibiliser pour peuple congolais akoma na dimension ya kozwa nkanda pamba teta mususu ngala za ko mona me moninga musazo sala te yango la za ko sala boye pona ko ramener peuple congolais bande ko na ngai totala nanu tina ya makambo oyo komeli biso lelo la Congo oyo lelo Kagame alobaka ke azali victime ya homologue na ye oyo akufaka Abiyarimana si je me trompe pas alobaka ete bango nde bayaki bongo
komo tumola ye na complicité ya Mobutu yango génocide esalama kuna baboma bango ebele la guerre ya Bahutu la Batuti nde bango bayaka kokoma na mabele na biso lokola Mobutu azalaka la Biarimana nde sikoyo bandeko ya Biarimana bakotaka awa bango pe balandi baye kobomela biso donc eloko moko esalama te oyo pe homologue na ye alobaki kasi bandeko na ngana ke ko kundola émission oyo ya Mendele elibongo ya biso te ya libongo enquêteur ya Mondele na journaliste ya Mondele bazali kotuna na po bayeba Congolais suivez chaîne de la libération pour la décider kabuya l'homme puissance ko za kontalanga tshela biso la vidéo oyo bandeko batala eza ya biso te ezali ya Mindele po bango de bayebi histoire malamu malgré ba ko bomba ndenge professeur alobaki bayebi makambo na biso malamu ndenge pe papa Kimpele kwebe pe alobaki toko bala kozongisa ndeko langa ndenge lobaki ata une fois il faut to sala étude ya mboka la biso toko sala émission moko spéciale ya ko tshaka be émission wana poto lukaka yango po congolais ozwa nkanda oyeba pourquoi ozali révolutionnaire pourquoi ozali koluka osala soulèvement populaire na mboka na yo pe monde entier botala pourquoi biso toni to d'où vient Kagame Kagame aza pire banane ndeko ngala auto découvrir kabuya l'homme puissance oza content to landa la vidéo qui ont descendu entre guillemets l'avion du président Abiyarimana qui était lui-même Hutu mais jugé trop modéré pour ensuite déclencher le génocide contre les Tutsis. Pour vous, cette thèse est totalement fausse. Dites-nous pourquoi. Parce que d'abord, on n'a jamais donné le nom de ces extrémistes. On parle d'un groupe d'extrémistes. Moi, je voudrais savoir lesquels ont appuyé sur la détente. Et je suis un enquêteur, je suis un gendarme et fils de gendarme. La première question qu'on se pose, à qui profite le crime? Le crime, il profite à une seule et même personne, c'est Kagame. Sans cet attentat, il ne serait pas chef d'État aujourd'hui. Paul Kagame, qui était donc le leader du Front patriotique rwandais, le mouvement rebelle de l'époque. Non, il n'était pas le leader du mouvement patriotique, il était le chef des services de renseignement de l'Ouganda. Il était militaire ougandais, il percevait un salaire ougandais et il a été en Amérique faire des stages dans les unités spéciales américaines avec un passeport ougandais. C'était un rebelle et c'est un terroriste avéré. Alors, vous lancez des accusations très graves contre Paul Kagame parce que vous insinuez que c'est lui, le FPR, donc son mouvement, qui a commis cet attentat dans le but de déclencher des massacres et de prendre le pouvoir. Alors que la version la plus largement partagée, c'est que ce sont les Tutsis, et donc les gens comme Paul Kagame, qui ont été victimes de ce génocide. Comment est-ce que vous pouvez affirmer que c'est lui qui a tout manigancé comme ça? Revenons un peu d'histoire. Le 1er octobre 1990, l'Ouganda, avec 3000 rebelles Tutsis, attaque le Rwanda. L'Ouganda, je dis bien, de Museveni, qui est complice de Kagame. La France a des accords de coopération de défense avec le Rwanda depuis 1975, signés par le président Giscard d'Estaing. Le président Mitterrand apporte le soutien et l'aide au Rwanda et on combat les rebelles ougandais et les gens du FPR. Nous sommes en 1990. Il y a 4 ans de guerre jusqu'à ce que l'avion soit détruit par un attentat terroriste. Dans cet avion, il y a 2 chefs d'État en fonction, plus l'ensemble du gouvernement du Rwanda. C'est le déclencheur et c'est le point que Kagame s'appuie pour laisser massacrer les Tutsis de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui sont restés au Rwanda, qui sont considérés par Paul Kagame comme des collaborateurs. Ça n'a rien à voir avec les Tutsis de l'extérieur. Comment est-ce que vous pouvez affirmer cela? Ça paraît quand même impensable que lui-même aurait laissé massacrer son peuple, entre guillemets, pour parvenir au pouvoir. Comment est-ce que vous pouvez l'affirmer? Il l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec l'aide des Américains et de l'ONU. À cette époque, il y avait la MINUAR qui était 2800. La force de l'ONU. La force de l'ONU, commandée par le général canadien Roméo Dallaire. Le soir de l'attentat, les 2800 soldats de l'ONU se sont restés 280 soldats. La force de la MINUAR aurait pu protéger les Tutsis de l'intérieur. On a dégagé volontairement cette force qui aurait pu se mettre en travers des génocidaires. Mais alors, vous affirmez ces liens entre Paul Kagame et la CIA. Vous laissez même entendre que la CIA était parfaitement au courant
des agissements, y compris donc de cet attentat qu'il aurait organisé. Ce sont des accusations très très graves que vous portez. En 1994, encore le sang coule encore à Kigali. Au mois de juillet, Kagame décore ses amis américains de la CIA. Je donne les noms dans le livre, je donne les dates, etc. En 1994, au mois de juillet, il les décore et il les remercie de leur aide et de leur soutien. Est-ce que ça veut dire que la CIA est impliquée dans cet attentat? Ils sont impliqués dans le plan global de chasser les francophones de la zone des Grands Lacs, pas seulement du Rwanda, mais également des autres pays voisins. Il faut savoir que la CIA avait un ami et un complice qui est le président Museveni. Il a été choisi parce qu'il faisait barrage à l'islamisme venant du Soudan, de Hassan El-Tourabi et de Omar El-Béchir. J'étais en mission pour le président Abiramana et pour la France, au même titre que les 3 pilotes, copilotes, mécanos, qui ont été abattus. On collaborait pour notre pays. Et la France était en guerre jusqu'aux accords d'Arusha, qui sont le travail de la France et du président Mitterrand. Les accords d'Arusha que Kagame avait acceptés, qu'il a refusé de suivre en faisant l'attentat de l'avion. Il avait le prétexte pour intervenir militairement. Et concernant, je faisais partie du même dispositif que le pilote, que copilote et le mécano qui appartenait à une société civile qui s'appelait la SATIF. C'était pour le travail de la France, de notre pays. Je voudrais rappeler, parce que c'est important, le juge Bruguière, qui n'est pas quelqu'un de rigolo, qui a pendant 20 ans a mené la politique antiterroriste en France, avait établi 9 mandats d'arrêt internationaux concernant Kagame et son team. Je vous rappellerai que le juge espagnol Meirelles, sur l'assassinat d'Espagnols, l'Espagne n'a rien à voir, il n'y a pas eu de militaire au Rwanda, a établi 40 mandats d'arrêt internationaux. Quand on superpose ces deux listes, il y a 5 noms qui ressortent, l'état-major de Kagame et Kagame lui-même. Je suis le dernier survivant de l'équipe qui accuse Paul Kagame. Et Paul Kagame, je l'ai connu, on a mangé ensemble et il me demandait une télécommande. Vous le racontez d'ailleurs. Il me demandait une télécommande à distance pour assassiner le président Abiramana. Et je voudrais vous faire remarquer une chose. Pourquoi je suis au centre de ce dossier? Parce que je suis le seul à avoir poussé la justice à ouvrir une information. C'est moi qui ai fait déposer les plaintes. Sans le capitaine Baril, aujourd'hui, il n'y aurait pas de dossier ouvert. Et je rappellerai qu'il y a eu l'équipage d'assassiner le pilote, le copilote et le mécano, mais le lendemain, il y a eu 2 gendarmes qui étaient des coopérants et l'épouse d'un gendarme qui a été assassiné. L'instruction n'a pas déterminé quels sont les assassins, il n'y a pas eu de procès, et moi, ce que je demande, c'est que les parties civiles et les familles aient enfin la vérité et que les coupables soient arrêtés et châtiés. Très bien, écoutez Paul Baril, merci beaucoup de nous avoir livré vos vérités. Vous pourrez les lire dans cet ouvrage à paraître très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations. Bande kolanga na tiki vidéo oyo mobimba eloba pourquoi. Bino moko bomoni Kagame autaki wapi. Boyoki Kagame azali nani? Aza pio ya ba américain. Kagame auti les États-Unis d'Amérique. Kagame Burundi ndenge zo bima wana. Ah, atangi la Burundi. Kagame bolandi makambo bazoloba wana. Bolandi de Kagame azaki rebelle. Donc yende mutaki kokota po bango bazaki les sikate. Bango bazaki na mboka te. Ndenge bango moko bazalaki komi benga ba peuple a kombo yango ekiminga bandeko bino batu boyebi bokosala nga na mwa commentaire poto on émission to kosongisa toyeba. Babande komi benga ba peuple moko bepo bango bazalika na bangombe la bango kokile kobokolaka so ba peuple pasteur quelque chose comme ça na yebite soki na lobi yango bien. Donc bango ba ki le sikate melanda Kagame auti wapi. Tala musala Kagame auti ko sala nani atindie. Ndena koluka video moko ya mwana Kagame azali koloba. Si batinda ki papa na ye na kosamba il faut dénoncer. Parce que Kagame pe nzambe ya Congo roi Congo akoyeko beta efimbu na mikolo mibale to misato mizali koya. Bande kolanga. Likambo ya Congo ya ngwala ndeko langa. Tala problème ya Congo place e bandi. Mutu nango. Na Bialimana na Kagame. Bango yo Kagame bozo mona bisika uti.
bozo mona rebelle na ye bozo mona nani atangisi ye bozo mona nani atindi bozo yo kandenge ni mindele bazali ko décortiquer le couteau ya Kagame donc abandi le couteau bandakala yenda ya ko tumola mutu la mboka na ye siko bitumba ya mboka la bango eye kokoma na Congo Congo apesi mwa maboko mais lelo Congo mutu amokomi mutu mabe lelo Congo akomba boto la mabele bande ko landeke bomoni wana bilo bomoni ke bango bazaki na mabele la Congo bilo bomoni ke bango bazaki ba congolais bilo bomoni nende mundele wana zoloba na ba 1900 o 1800 1400 o bango balinga koloba ke bazaki na Congo bilo bomoni yango wana boyoki parce que mundele na lobi za enquêteur botala Kagame banani bazotinda ela mutu makaso me Kagame moi mikolo ekopousa la Nzambe ya Congo akopesa yo moi mibeko oyo ozoluka la République démocratique du Congo bande ko ngai soki tozokende kokundola ka biloko oyo ezali pola nini ezali po yo na ngai toyeba katina ya likambo la biso isi toile la biso na mabe nango euteli wapi parce que ezali na ndeko moko azako kondele Mobutu pe abengaki nga lobi nanga oh mama Oseya ndenge nini na titre na oyo komike Félix ami beti lisasi la likolo ndeko langa na ko expliquer pourquoi mi beti lisasi la likolo pas zo senga basunga ye lande biso ya lelo ndenge zo lekela osiko oko comprendre ndenge ni ami beti lisasi po ezali bongo adage faut décortiquer yango batu oyo ba yene époque Mobutu bakotaki afana Léopold dalobila bango ete bokoyi kozwa mabele ya Congo te azokende kokufa malgré kataka biso maboko bakokola biso malobi mabele ya Congo ekokita sakaki colonisateur na biso mobomi biso malobi mabele ya Congo ekele sikate globane za sele Mobutu ya pesi bango esika apesi bango identité mais Mobutu ya komona bato baza ba sauvage bo abotoli bango identité Mobutu azaki la raison ko côté la biarimana po Kagame ndem tagi ko provoquer lokola zaki moté ya malamu lokola biso ba congolais to côté la kabatu oto yambaka bango si facilement ba peuple ya Nzambe mais problème ezaka kokende musée aye na bango lisusu mais musée ekotala bozonga la sila futi bino balingi te comme nde likambo pesa biso mabele et comme likambo minyembwe et comme likambo ba viser minyembwe bo pesa biso mo partir mabele biso to fanda muza lobi ko simba te matata mponyo ya bi dossier oyo muzitu mon premier ya bi dossier oyo minyembwe Sami badi banga ye bien Monza premier aye bien mais Félix Tangoye apesi minyembo pona nini RCD Gome bandi pression bande ko na mboka moko 54 milices et vandi état de siège le ko simba un mois yango to consommer plusieurs morts tant ka état de siège salami bande ko nanga problème ya Congo ezali problème ya occupation bakoteli biso na libumu ya Kagame na makambo bilo bomoni mindele o batu ba olobeza biso bayindo te boko tala mo épisode ba filme ba ko tia Kagame ndenge ni azaki préparer d'où il vient ndenge ni yaki ti posa la makambo ya ko sala c'était na censé tout fait sikoyo congolais abungi makambo yo congolais akei mbangu koloba ete problème nanga lelo ezali maponami na 2023 non tala problème na yo obosani oyo obosani ke mboka eza occupé obosani ke peuple moko ba envahir biso batu la biso bakima batika ba place banani ba remplacer bango batu bazo telemisa ba drapeau contraire par rapport à drapeau la biso na kati mboka la biso tozo ba hymne national misatu toyembaka hymne national ya debout congolais toyembaka hymne national ya ba rwandais toyembaka hymne national ya UDPS donc mboka eza la 3 hymne national ça veut dire mboka eza la danger mboka wana bato ba gouverner yango banani alors sikoyo po biso to sala makambo nyonso esimba nini esengeli to sala esengeli to yeba histoire bande ko nanga esengeli to yeba histoire na biso pourquoi lelo toza ko bela ke to bunda pourquoi lelo tozali ko bela la révolution la place ya maponami ezali pour la makambo la oti ko lakisa bino
ezali po ete tozwa kimia ndeko na ngai tozala posa okema ponami parce que toza mboka oyo ezokota la démocratie mais sikoyo démocratie yango tokoinstaure yango ndenge nini soki ezala même moko boye oyo ezokomandaka biso démocratie ekokota te démocratie ekokota te bandeko na ngai démocratie ekokota te parce que liboko moko ezali oyo ekoempêcher toujours démocratie parce que yo za liberté ndeko na ngai nakitala sa mabele napesa exemple moko ya libala po ete mingi toali babalani mpe toali kokende mpona kokoma babalani mwasi na mobali bozala kati ya ndako mobali azalaka mokonzi mwasi azali mobateli mais soki kaka na kati ya foyer wala bakonzi bakomi mibale yebake ndako wana ebebi division ekokita ti na bana c'est ça le Congo bana bakozala misu bazoyokela mama misu bazoyokela papa alors okokuta ke bana oyo mingi bakendaka na kaya mama bana na mingi bakweyaka mpo ani mama akomi kopesa bango simbisa mabe parce que na ndako bakoki kozala na bakonzi mibale te mobali akoya azopesa autorité. La femme c'est la soumission. La femme c'est aide semblable. Bani ko aider mobile na la loi au papa qui tisaki. Je veux pas que bana na biso ba kota la 20h. Cela veut dire papa akokota la 19h, maman akozana ndaku akengela kabana. Soki maman sala ka ça veut dire bala ko ya va papa. Mais okokuta soki ndaku ekomi kala ba konzimi bale. Papa pesi loi maman boykote yango. Maman pesi loi moko bela mwana papa boykote ndako ane baby bana nani so bakomi bana li baby. C'est Congo. Congo tozala ba konzi combien? Loi ya Congo ezo utala Congo te. Ba décider na biso bazali banda, biso moko na Congo tozaka na injonction. Donc ceux qui va congolais te lobi ke boto se mettre autour d'une même table, biso ba congolais to ba ko solo la. Tolo bake makambo to lingi yango te to koyoka ka ba décider moko ba lobi boyete likamwa le kufi. Ba congolais to lobi boto sala marche pona est la biso to lingi bato batika est bokomona ka bato moko ba décider te ba soda bobima place ba soda bazo bila bokasa ta ba soda congolais makambo ba sala ka biso baza content. Et hier moi j'étais avec des généraux nakila ba généraux misato na ba capitaine moko ba benga to sola abi mamo seya makambo elekaka biso to content mais bilon de peuple boza faible. Abi mamo seya mokoboko signé bokomona ke biso to akala kati la bilo. Tala bato bazaka ya mabe tala bato la ko cité ba on a mikolomiza ko ya posa na lobi yango lelo bakoyeba ke bango bato ba yebisinga apesinga iba itinéraire na makambu na bandenge nini biloko ezali na lolenge litoko ekosala mais regret na bango ezaka moko négociation ya Félix. Alors ndeko langa directement landanga pourquoi Félix a mis beti lisasi. Félix croyait que à cause de la malin na négociation la bango na boyoka na bango na bakabila bakosie pesa biso toko sa ezana eloko moko boye tant tozaka na école primaire nazo yeba te soki eza ya banzoku to pe ya ba nyama o nazo mona mekoma nezo kimanga o bazaki ko sala kali kelemba babo makabande ko na bango o akuti mama ne na minu boye aye ko beta ya bomi mama ne moninga bomi mama te eloko basali Félix eloko basali Félix siko ndenge Félix azali awa coincé aye beloko ko sala te parce que basi batalisi ba faille na ena berère na ena makamna etu ya kanisa kike oyo ezali aza kosala stage po akende po lobi la tongo bapese maboko batie bar point amibeti lisasi na likolo. C'est quoi le problème à Félix Ezanine? Soka linga zala na moi chance muke il faut dénoncer bango na erreur. Poto longola e balo ekote la likolo parce que zo tambola na ye eko bala ko kendaka ezo tambola e ka. Po déjà partout à leki et pas mindele na ye na ba Afrika ya ba Indo tope ya mindele tope mindele bango moko bazo tchai kaka bar yo mission no esimbité mission bisika nyoso aleki ba pesi chance te. Alors si kondenga komi boy soki abimisi vitel kamere te ye ba
tourner ça kaka na politique ne na bokonzi aza nango siko parce que Vital Kamerhe il faut s'assailler parce que ye na maman na ye bazwa mbongo musu eza la compte à Denise ngala oye bisabilo maman Marthe mbongo à 100 jours. Alors Félix Akokoka likambola te yango moni bavocat et Vital Kamerhe na yebisaki biloke ba telemi lokola ngondo po ba yebisiko ba okam qui était maman Marthe pour ya cha mongolo to la 100 jours hein atape manque à gouvernance à Félix qui était ta maman pour pas un bon à 100 jours maman Marthe Delila aza la dossier à 100 jours atonga nini asoki yango po sala nango nini po ba tonga royaume limité po okuta ba photo na ye wala so bokotika limité la bango wala okuta ba che photo na ye ba bambi ba ko sala papa Tshisekedi loko ape bazaka la souci na ye e ba bambi wala maman Marthe ba ko tongela ye ba flatter biloko mbongo à 100 jours yango siko moni faut Vital Kamerhe a libéré à côté la course ya présidence ndenge basi basine c'est quoi mi beti licence c'était mi beti licence na obimisa yango mbutu butu na IDPS panzani IDPS ça le 4 Marc Abundu na ndekone wana donc na IDPS soki ba kati bango te na ebité donc ba boy IDPS ndenge ezali wana ezali opesi mbombo boy so ok siko ba finga bango moko formol tala kaka ba komi ko finga na bango moko tala bango moko komi ko bimisa ba sekele oso la beti awa muso eza catastrophe de moyen na bango na TVAD na oyebisa ka batulanga na lokoko donc il a yebisi ok motakala peda Félix aka motakala boy pura donc ba bimisi tout que oh kutu babande ko couvrir ataye oh atanga ki ataboy oh azala ki atabe ba sekele e bimina ndenge papa Tshisekedi banda ko boy azemi wana donc soko ke le IDPS la biso ki ba mpumbulu o ezo bima Félix olobi o ezali ka mususu donc na biso IDPS ndenge za awa en débandade ndenge babande ko telemana ko yoka ba yoka so solo baba webse o beta biso formol bête les sous formol ma casse poto kufa tala nzamba lola ta Dieu ne ment pas ndeko langa to sakala nzambe te Dieu ne ment pas nzambe soka lobi ndimela ye yango na biso ke Félix ami bête licence na likolo azako lukas ko ndenga bimisa mabe eza la IDPS pourquoi parce que parti wana ezala ki fondé na mensonge na ebisaka biloko nga na lobi bisika o babota IDPS na Kingasani et pas ya ndeko ya papa Tshisekedi ye na ndeko ne wana bakabona ka babanda ko yokala te po parti ya IDPS moto ayebi yango naissance nango na Kingasani na ndako ya ndeko ya papa Tshisekedi place au parti botama mais na ndeko ne bakoma ko yokala te babeba naka bakabona ka alors lokola misisa bisika o bakundaki motolu ya IDPS ekendaka bongo IDPS etambola bongo yango okomona batu babandaka kokende bapio e okomona lelo IDPS etikali ata na mutu moko ya mayele te na mutu nango ata na mutu moko te o azo raisonner malamu po bazwa équipe ba vétéran ba bwaka bango bato bayebi histoire o bazakala papa Etienne babwaki bango alors ndenge la zobisa bilo lelo IDPS eza soki 4 soki 6 boko balomona ka ba drapeau ebimi IDPS bis boko balomona ka ba drapeau ebimi IDPS vert ba drapeau bani po ndenge bazabwe souci ya IDPS lelo o bazakala sanzete il faut ba beta kabuya na kabunda donc balingi kutu bayoka bango lisusu te la kati ya IDPS siko lokola Félix ayebi ke eloko nga la sala soki la boki kabuya po kabunda zaka la décision finale là so na boki kabunda la kokoya parce que kabunda yebi na makambo to sala ki yepa sala ki parmi ba signataires po kabunda ça prépare partie la décision finale siko kabuya makambo za minene yango ozomona parti ya IDPS panzani ekufi soki bokela limité bomona bango bazaki te boko banda koyoka boyoki solo ezo bima na IDPS bolobi ça c'est quoi ça c'est quoi il faut batia aka formol pour ya nini e boma solo mais jour mususu formol ko leke bembe ko pété pou libumo panzani au formol eleki eloko zaka la délai na yango no moni Félix mo kami beti lisasi na l'école c'est quoi état de siège un mois bino moko bolandi ba soda musuba uti kokota et comme il a combien de troupes armées à est pour na likamboka ya kosisa c'est quoi to identifier batu na tuna kabino mukolo moko na lobi est-ce que to yeba ka penza bitumba la biso to bundaka pona nini est-ce que to yebi bato bakota la est o bavanda ka banani babundisa ka biso eza batu ba wela mabele
Et ça bato bazo luka bazo à partir. Mais c'est quoi biso tokei ko sala métissage là bango. Est-ce que Félix la mutu na ye azamayel? Est-ce que Félix a raisonné? Yango na yaki lelo poto meka ko analyser. Yo congolais otala likambo malamu et pesa yo makasi ya ko bundela mboka na yo. To lingi élection mais élection ça la crédible. Macron a ko obligé élection na Congo te. Mutu moko ta ko obligé pour ba pesa biso étranger azana mutu ya mboka, on ne peut pas accepter. To lingi to sala élection ça la transparente et libre. To lingi to sala eloko moko ya malamu. Tala lelo kuna na seni yango. Place où appelle Martin Fayulu m'a dit. Ezo là que ça déjà né. Bango ba kaboli ba ke ko bois que les so ke loko mo place moko ya salle. Ça prouve que ba kopé sa biso indépendance te o ezakala seni. Ça prouve que ba tunyo so ba kolinga ka to ça la tricage parce que to zali dirigé par les étrangers. Parce que ti lelo eza na 56 troupes étrangères na sol ya Congo. Bazali kolinga kolongwa te bazaka ko bakisama. Bazo bakisama pourquoi? Parce que bayebi tina. Alors soki to lingi to sala élection ya malamu ezali ngai na yo to telema po ete to bengana ba étranger na République démocratique du Congo. Po siko biso moko to yeba kozwa possession ya mboka na biso ndeko nanga. Atata muto sala ka ki camarade fo molimo na biso na ekutana. Comment esprit à Congo eza katanga tanga bino bokolo bato ken élection. Nani azo diriger Congo, molimo à Congo ezo vandate. Molimo à Congo na les oppositions te parce que c'est pas les Congolais. O bazana toza la pouvoir en mboka la biso te. Dans la est yangwana. Et moi yango bachaki. Ekoki état de siège. Félix a rechargé ta kopousa. État de siège wala nani ne ko sala 10 ans. Ti yekuta ko kende ko tika la ka état de siège. Poko ko kesu ko longola yango te. Ba rebelle wala bazo bunda baza ya bisote bayaka pola bisote bayaka pola ko boma pola ko yiba e ba komi kokota. Félix akosala eloko te yango la ndende kolanga tina ami beti lisasi na likolo yango bisote lobi etumba ya Congo c'est le fait kozala te. Tozali komi lengele bande konangai tozali komi bongisa un jour bisote ko former ba milice na biso bana na biso ba ko bunda la biso etumba oyo bolinga te tozala kati ya formation. Bolinga te toza ko sala makambo Félix akosaki biso lobby si je me trompe pas na kanko kolowana bomoni ba soldat ba osala ba porter des armes ya mafia et ko sala eloko te azolo ba ke personne va faire quelque chose à Congo. Personne va faire ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il y a ko sala lisous na maponami? Est-ce qu'il y a ba ko tia lisous ba yebise bar yote bendenga zana akozala na ya tache candidature na ezali kapaka baba voix azwa alukata quelques députés po yepeta msusu azala sénateur à vie po bango bakoma ko tshela bango à vie mais ndenga zawana ayebi ke la mutu na ende naza sikoyo boye nazali na ngate donc litengu yango monike nyoka oyo asiba beti masasi akotambola ka kuku po anini nalia nasala makam nanko oyo longo bani te na ko kipete po ayebi ke la 2023 azali sous la course te basi bakoti ba réunion balobi pas toi. Tu es mal aimé, tu n'es pas intelligent, tu dis des choses que tu ne comprends pas, alors tu coquille parce que au saliata et l'eau moko te. Donc ndenge bazana bayebi ke bakosala souté. Alors bon croire na Félix te ki akosala eloko malamu. Nyonso ekomi na yesi kwa zuba koto achela matoi. Akokende alia mbongo asala sabotage po yebi ke na kosala souté. Mais c'est quand tant tozo ke une élection. Nani nde tozo tikela kiti wana po a remplacer Félix parce que bazo préparer déjà mutu. Oyo biso soto yebi. Na yango nde na yaki kota liso congolais telema. Toza na ta otola la lisute to soto la mukaki kotika la ekola mukala mbetu te po koza distrait la muka tambola pusa makolo na yo po toluka osala makambo ya malamu toluka mokonzi ya malamu ba député ya malamu o ba ko défendre cause o ba ko voter ba loi noble eza lokwa mboso te tala mboso alinga fabriquer makambo po apesa Fayulu donc ba komi ko fabriquer hein. Donc la loi est bafouée la République démocratique du Congo. Donc on n'aura pas la paix. Si nous voulons la paix, il faut tout ça la guerre. Ce qui te ça la yangote ndekolanga tokoza la paix otozo lukate e ba kopesa biso mokonzi ta musuzo koza paix français bon mon pa pour sopembe ba odivet na perenko bazwat pop mboso a osa la loi musuzo po abimisa apesa Martin Fayulu et puis
baza kokende awa komibongisa la lobaka yango bato baboya kinga bako voter loi ya lutundula baboyi proposition de crise ya sortie ya crise ya fayulu bazokele po bazo ya lutundula na lobaka yango bato baboyinga na lobi tango biso tozoluka kokele kobondela ka bango ce n'est pas le moment biso toko obondela mutu te biso faut revendiquer ba droit il faut to lobake on en a marre on ne veut plus ça vio to lingi yango te ko katela biso mai ya kozangisa biso lotiliki ya kozangisa biso kolia ale to bima yango biso tozo préparer lelo. Alors yon de cause olandanga yo olingaka biso tozala besoin ka tokobianza soutien la bilo vraiment ezali hyper important na ngonga opo biso moko ba congolais tozala ba milice na mboka la biso moko ba congolais tozala ba gardien ya mboka la biso moko ba congolais tozala ba bundeli ya mboka la biso olie tozobaka soki ba pesi biso te nde tokokende ko sala eloko oyo soki ba pesi moye to sala ngo ezate non il faut to changer ba donne tout avant ennemi aya kozwa possession na awande la sukisi. Merci encore une fois la baporamento angola no bondi ya botar de bonoit na RMC ko komela bino mamour d'angola na mokita na Florence Matondo Mido. Merci encore une fois na JKM Pambate yo ozali océan de la presse. Merci na South Africa autorité morale ya océan de la presse congolaise wana moni bongo Pascal Pembele Tabu honorable. Merci na apôtre Doudou, merci na père doublé Guy Lompinga la Cape Town, mère doublé Nana Lompinga Guy, merci vraiment à Nabino Nyonso merveille Kitoko. Merci encore une fois l'équipe technique wana moni bongo Kabuya Lompuisa, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi pareil Bemiso Banga et puis Église la Gloire Mobimba, pasteur Kadi, que Dieu vous bénisse, mon ami de tous les temps, de tous les jours. Dino lo soit, que Dieu vous bénisse. Et son wete na kan kolabome ka yokolo fokota ko kala mbelongo, que Dieu vous bénisse. Qu'il a me plus 49 et bokle le konde fam pekato. Merci na yo Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie pe papa nanga na Australie. Merci na maman Koipumba la France. Merci na Célestine na France. Merci na maman Sidonie na France. Merci na yo Anita Babé Fokuyo moto la Belgique. Bino tout partout vous êtes ingeta là-bas dans Voulouse. Prompt rétablissement la maman Djawa. Assalamu alaikum ba musulman nga biso la biloto kutala soki yesfayete. Bo s'abonner massivement, restez branchés na chaîne Abino Libération, vous ne serez jamais déçus. Moi je m'informe, je me cultive rien que pour vous informer. Yango naza océan de la presse congolaise et Balé Oboyambindo. Consommons congolais. Bye.